Donc les jeunes il fallait que l'église tombe parce que moi je suis au salle réalité car le même bateau on a na misa na bango ma bateau il a neutraliser bateau ba filtrer ba combattant donc il va zuba ça ba combattant donc il doit continuer car peuple congolais dolo kolo ko kipele suma mamulu batena euro yo bosana ngo pardon mongo bosana ki mongo na yo mu Congo bosana tous à la uni pour l'unifier la force tout à mon idée non malheur bon parce que naza EDC parce que tant il y a poussé na ma pemena maman Kabila hein pour la nini akoka ki attaque so la bien te ke ba makambo c'est vrai que ça ma politique à côté de la politique ya à côté de la politique fimo ayemba rapana e fimo ayemba rapana elle nga positionner Marie Lusambo e bien on va nous ça qui est-ce que ba boma luambo na ngana na ko la patron nga banani wana église atena okota kuna ko église ni fonko fena sila te ba sebele ko fonko tambola na bango ba fi musu pe dono bina na bango fonko ba notambola na bango lelo ba bota ba bala pe hein musu pe basala Kinshasa na zo mona bango ozomona basana bango bongo sidango et bon migaye na comme na doute ça ko album na yango azali ko distributeur oyo aza vraiment na mutema ya ko salisa ndeko na biso bongo teza lisungi te oyo aza na mutema ya ko sunga Ser Coco vraiment a distribuer ba CD oyo Cantique Dark vraiment téléphone ya Ser Coco e ko leka wana na se ozui téléphone o bengi ndeko na bino ya mwasi o tie liboko po ete akende liboso vraiment album oyo ezali vraiment na auction o ba bengi auction soki boki yango vraiment ezana banzembo akitoko koloba alobi ete ba église etondi alobi ete ba pasteur malamu bazali me baza mingi te mais ba église nde etondi ebele mboka evivre bongo te mboka il faut ezala na misala mboka il faut ezala na ba classe mboka il faut ezala na biloko wana ndenge toza na poto awa mutalamuki na tongo ake musala Ser Coco Madera Cantique Dark album comme nango Cantique Dark Ser Coco Madera Nzembe oyo batu ngala kesi retourner kutu Cantique Dark ça veut dire quoi expliquer parce que baka o na moment nango vraiment ekomi ko exagérer ndenge ba division ezo salema mingi surtout na communauté na biso ya ba congolais vraiment tous à la très prudent pour na likambo oyo ba division eza bien te kala na sepela ka mingi eza pour la politique te mais ndenge papa Mobutu ndenge alobaki recours à Ningala mwana nzambe c'est la Ser Coco Madera Mbote balandia www.masoroyasika.com lelo toyambeli bino Cerne biso oyo toyambaka la fois passée tozalaka na ye oyo azalaka RC danseuse ya Franco Luambo Makiadi lelo toyambie lisusu na plateau na biso ya Masoro ya Sika po aye précisément ko présenter album na ye album ya Ser Coco yango toyambie mukona lelo to pesa maloba po to présenter lisusu te po esi mingi na bino bayebi mais na mukuse kaka Ser Coco ako se présenter soki après ça comme na ye soki azali nani mbote Ser Coco excusez ngai ningana nga comme na nga Ser Coco Madera tant nazalaki na OK jazz ndenge na yebisaki bino mbala mususu tozalaki na ma sœur Pati la belle esaki bino ke babana benga Nzumbarete Nzumbarete ezali ngai donc est-ce qu'on a comme na chantre di sene na c'est lankolo nzamba za lokumu yango ana mais moni biso tozaba na nzambe excuse tozaba na nzambe likamyo foto bana ono na losambo yango to bondela nana likamote molenge beni nkolo tata na tango na tiki lisusu tango na kanda maboko na yo nzambe nyoso tokolobeza la kapuna lokumu na kombo na yo nzambe to telemeli nyoso ya molili na kombo na Yesu Christ bengana ngo na lezarine au nom de Jésus peut tobeli makilano Yesu masé s'ouvre biso cher Saint-Esprit de Dieu couvre biso na kati na nguya na yo nkolo lokumu ezongola kaka yo moko nzambe na kombo na Yesu Christ nous avons ainsi prié amen.
c'est Coco to sali mikolo belé vraiment mikolo belé to monanité na sepeli susu ko mona mokolo lelo vraiment esengo ezali nanga vraiment na mokolo lelo ndi na kutai na yo mikolo belé c'est Coco esali nini ete po to mona la lisusu te omoni musala biso oyo eza lokola eza musala ba soda nga kunda bana omona ngo zaki pamba na mona ko zaka leje makambo nzambe. Ok, Magabanzambe pendeza wana, donc il faut travailler d'abord esprit, il faut travailler d'abord corps et âme, donc il faut travailler vraiment à fond. Donc vraiment, je sais que donc nazala ki na batamba méditation et puis nazala ki moi somoko na mboka na biso natala na ndenge makambo yaleki na kutana ki na bana o eza na groupe na biso to répéter les choses parce que ça la kata moi 2 ans mo boy na kenda ki lisuti yango sala ki bongo mais on est ensemble na ko yoloba. Ok, c'est Coco outi Kishasa toloba ke outi kine omoni kini ndenge nini kini malebo ngala ko benga o kini manga Kongo na bino na linga ngote yo na bino osilikate ndikata na petite vele kini yana ngo bien car nde souci eza makasi mingi na bandeko na biso ba outi Braza eza mami ba tondi na église na niveau moko ya ko sakala te église est tondi donc c'est un grand jeu donc nazolela nazolela esengo ezali te mawa pe ezali te ekomika neti ndenge wana bandeko na biso donc bauti Braza bazolela bazoboma bango bazoviole bana baviboma na bafrontière ya mike omoni kini eza monene tante na beti kini ezali ya pati kini yali toapela bafrontière ya mike ba frontière wala mutu azokatisa te bazoboma na bakongola basoda barwandais bazoboma bango na ndenge moko akosakana te siko mpona komaske lokola bamesala kobombana biti nde baosala neti etikala neti lumbe me bazoboma bandeko na biso na yango wana donc eza mawa mingi eza jeune na bango kaka le même histoire elekaki na ouest kuna bameki yango awa et puis voilà quoi. Voilà donc maoto pour la bandeko na biso siko bango nyonso wana batiki ba biloko na bango na kini bati na Braza kuna batiki ba biloko na bango banda bamsuku to babota makuna babengani bango batiki banda kuna bango mais biso poni to bengana pe ba Braza luvuloise ngote biso to bengana bango te pour anine batiki biloko na bango siko fo bandela 0 na r na bakaba tondi na église donc eza jeu ba tondi na église balala na église parce que monsieur rozate ba monsieur rola na commune mais suka faut que les cas na église donc il connaît l'église danger donc na ero balor mbongo mawato do ba beta ba concert do ba nginda donc matro nazo regret na tu na Esther bazabi ponsamba établissera Esther tombe na bi rôle Esther eza moi ça mo konzi oyo yo za chrétien baba chrétien moi ça mo konzi ovandi na mo konzi omoni likambo ye pour la peuple na yo Esther asala kinini abondelaki pia ke noko sola na roi bango bazapi ba Esther babengani ba congolais babengani ba congolais mais babengana pe mwasi wana pete mwasi na ye mwasi aye moko soki sasunga to sonene ape congolais atikali donc batinoso ba otala kaka kiaku kiangani alors biso tona biso bana nzambe makambo nga nazolo bananga pona ngai moko te nazo bananga pona mutunyoso pete évangile nanga pesa pour mutunyo sauté eza pona bana ya nzambe yango nazolo beza mawa mingi en tout cas faut sambela pona bandeko na biso mais de toute façon ingeta toko tikate toko continuer kaka toko continuer ka toyeba makambo yo fo makambo esila to récupérer mabele na biso on est assez fatigué bandeko so botalne makile ezokoya so botalne bato bazolela so botali pe bato na bakoti na église baosenga bango malgré ba difficulté baosenga bango lisu ba dim baosenga bango lisu bo offrande nzambe aleka na kopambola mwana nzambe ningana na apenza shote parce que naolela nazolela makasi mais nzambe alimbisa biso alimbisa pe bango mais biso nous tozwaka mabele na biso c'est Coco outi koloba ete outi na kati na Kishasa tozali kolanda bandeko mingi bazali koloba ete ba église etondi na Kishasa kuna ça dit nzela banzela ekoma ba église est-ce que témoignage ni okopesa na ba bazali kolanda biso ya pati l'église ezalaka nango mwa mike ndenge tozaka nango na kata Congo wana bezika mike
mais nga nazolo ba église oyo tondi bato ba ressortissants congolais o ba wuti na Brazza o ba koti ba tondi si ba église donc eza jeune bango fallait ka ba église tonda parce que moi monsieur au sale réalité car le même bato wana ba na misala bango ma be bato ya neutraliser bato ba filtrer ba combattant donc ba zuba ça ba combattant donc tozo continuer car peuple congolais na bondelio nous sommes ensemble comme ça la sentimenté. Peuple congolais, comme ça la sentimenté. Notre pays est prise dans les mains des Philistins. Donc vraiment, il faut te combattre pour tout quoi. Babima, baki, ndebiska ba uti, biso to va na biso. Namboka na biso. Ok, c'est Coco, tokozonga nanu na masolo tobetaki bandeko balandi ya www.masolo.sikabino moko boyoki ndenge c'est Coco auti koloba ete auti na Kinshasa makambo amoni kuna vraiment ezali mawa pe pasi pona biso ba congolais peuple nyon surtout o azali peuple atanga miete peuple ya mboka moko boye esengeli na ye il faut atelema po abundela mboka na kake mboka ezomi na mboka bapaya ezwami na maboka ba Philistin na pamboli lisu nzambe mwana nzambe ningana makambu na biso ya Congo na minute oyo ndoko muluba ndoko mukongo ndoko mongo ndoko muyaka kotala te onga bayaka kotala te onga muyaka nga muluba onga ibonga te kotala ngo bongo te na ero photo zala ini nazoleka suna kopambola nzambe na lobiki aza nzambe ya pa hasard omona album oyo comme on a un cantique d'arc album pochette nanga yango yo ndenge na lobaki mbala mususu pa ya ndeko nanga alimia na kotanga nanga kombo nanga bioza mwanza wati junior nakati otesa ko biso to boya mutute biso toza batute oyo ke no soki olingolo ba kombo ya mutu to boya non biso toza libre mutu na mutu oza likambu na olobi pe to ko passer yango to ko katelo ko mokote lobana omoni album oyo pochette yango so bomoni album oyo biminza masali biso ngolu album ma daté au moins 10 ans n'était pas de konanga limia ou tu junior na pambole esika zali na lobaki ça daté au moins 10 mois 10 ans na maboko nanga oui 10 ans maboko suko ezanzela album oyo makambu ezali awa ezali makambu ezo sala malelo yo il fallait sala mandenge wana eza album oyo soki yo sombi album oyo okoti ngo na kata ndaku na yo totala nenza maomema ngai nazala besoin vraiment soutien album ezo kuesa makambu ezo kuesa yabeti oyi makambu osala yabeti ya pati la belle nalingaka otro yaya mikolo yo bakomi kokati na États-Unis bafungoli nzela donc bimisi milinga nde na lobaka toujours bana bambua bapasser le kuta baprespecta bimisi na États-Unis ne bakomi kosala ba combattant États-Unis ingeta na rappel combattant ngala bana bongo bomba na raté pona école na biso bakomi kokende kosala ba réunion kuna bazo sala ba réunion donc ba concert elingo banda partir à kuna donc album na bango surtout album alors mbongo pianga kanda moko mais 6066 babani 6000 combien 666 babani 666 soki 666 album nezoya yende nga zawana il fallait jouer rôle parce que tozalaki na kata bible tozalaki na mosala na nzambe moko komene balam tozalaki na baraka yaki bana nzambe baraka yaki ko proposer balam soki akoki kopesa ye biloko nyonso ya mokili biloko nyonso alingi babiju pa maudire peuple de Dieu tant que wana azalaki mwana nzambe malgré azalaki flatter na babiloko wana mais nzambe alobaki tina na ane na ye ke apesaki bavertissement le peuple qui sont bénis comme le peuple congolais baza peuple osara nango nous voulons retrouver nos pays nous voulons saisir notre bien j'en pleure na olela mabele na biso et puis tu otambola boye tozo lela yango tolobi te toza na peuple mokonzi ezali te muluba na minute oyo ndeko nanga muluba pardon naloba na kikongo yo ndeko muluba naloba na Congo dolokolo kokipele suma muluba te na euro yo bosa nango pardon mongo bosa na ki mongo na yo mu Congo bosa na
tozala uni pour l'uni fait la force tota mona idée moko to récupérer ma belle na biso eza prise na bapaya bazo boma batu bazo violer batu bazo sala tout ce qui livre na nzoto batu biso en même temps biso to ressentir parce que ça on a pas tort hein d'être allé à la partition la bimika kana okinzela na so moi le kwata 1 euro moi lipa stomé ça li prendre ngata msu journée le qui c'est bon bien bon bandoko na biso siko oyo bazolela na tango biso tozo seka mais bandoko na biso bazolela je plairais baba lor mbongo baba tu moko tango nzamba tsaki bango pembe na mokonzi ndengo wana pembe na mosa mokonzi tango le kambozo ya ele kando na parlement bavanda kana il fallait bango bakene nanu ba expliquer nanu tala ba kote na pe mabondeli bango balende bambongo na bango bafungoli pensele États-Unis azokende États-Unis VIP na mobali na ye wana VIP donc bana bango bien entre ta biso tozo kemba wa biso tozo lela donc mawatro donc peuple de Dieu ba combattre États-Unis ingeta bo fungola makambo misu po makambo ndenge zana monde ba filtrer biso ba koti ba faux pasteur ba koti ba faux ba musicien wana ba kabata makila donc ba makambango donc ezokende bien te quoi ezokende bien te donc Congo za maboka ba pa donc faut ça quelque chose peuple mokonzi ingeta et pone kolote to sika discipline na musala ndenge côté ba konzi sambo babimi chiffre 7 déjà chiffre perfection biso soto za la kati ba mama ba tata soko ko côté le matin kala te to bima nanzela parce que ils ont la poste to bima nanzela soko yo ko tambola te to sengo ga siche moko fungola ba psom allez yoka na ndaku ozobondela biso to termine nzela nous allons récupérer notre mabele. Ok balandi masolo ya sika bino boyo kindenge se koko auti ko bali susu musapi moko esukolaka elongite senge na biso tozala likofi po ete to kangola mboka na biso Congo po ete Congo ezwami na maboko ya paya nini ezwami pas seulement ezwami mais ezwami nako boma nako violer nako boma nako violer na moyibi yo riche fo yiba kaka pauvre pourquoi yo riche fo yiba kaka pauvre pourquoi lor mbongo skiver na mobali na e donc bazala bango bien bazolunga bana bango bien akoma ko koteka na ba montre na ba gender batia ba sa photo oh mais ça ko ndeni yo ko insister kaka pas assez lor mbongo po omoni ya sur mbongo lor mbongo ngane naza contracté nazali mutu na linga ke banze mone de fianga mingi mais naza un peu déçu so na lo mama lor mbongo parce que naza déçu parce que tant ya poussa na ma pembe na mama Kabila pour la nini akoka ki atako so la bien te ke ba makambo c'est vrai que ça ma politique à côté na politique ya côté na politique fimo ayemba pa na e fimo ayemba pa na nga poisonner Marie Lusambo ye biango ba nyoso na kid ba ye biango ah bon bah oui nga tele poison Marie Lusambo moni a bengani mais akio kota pa na e abane pa Marie Lusambo donc a bengina na sali mission na moni simbite fia na tala na okende wapi bino botinda nga ale bango bazuye Fedi bango basali na nzambe bango la bango baza komi boma na nzambe te bazalaki neti lor nga na otake na otake kuteme na olela je suis pas content de me faire coco tu fais mesurer alors bon non sans arrière pensée non na lobi boye na lobi ke nga na lobi boye question te nini c'est alors mbongo to balika ba c'est alors mbongo te ngala bilika mini ozaka nango la c'est na lor mbongo est-ce que bango la bango ba c'est na nzambango baza ko bunda na bango ba na besoin ba makila parce que million les makila million mo fo ba makila koya makila ba innocent yango to le bite bon nzambe sambelaka na tongo sambeli na buto sambeli bo sambeli pe pona ba famille pas ces akuna na ndenga ko sakana te pas ces akuna surtout oyo eleki siko na Brazzaville les mawa mingi na zolela yango to le peuple de Deska yo vandi na pambona ba na nzambe ningana mais peuple congolais ouvre tes yeux ba pa wana fo bazonga pardon fo bazonga c'est koko mikolo sile koleka to sola ki likamu oyo ya témoignage na yo bisika oyo uta mais mingi ya batu ba mitunaka balobaka ete Franco Luambo Makiadi akufa au juste la maladie nini po mutuna oyo za bandeko mingi ya batunaka yango ba mitunaka ba muni mbala mo mutazala ki santé ya malamu mbala moko mutu akondi e humilité mutu akufi
et au juste eloko nini eyelaki Luambo Makiadi pour le lo yo zalaki pembeni na ye oza mutu okoki ko témoigner vraiment que vérité na likambo wana na lekili suna ko pambola nzambe na lobi mwana nzambe ningana solo conception la ngai parce que mutu na mutu azolo ba makamu solo conception na ngai na ndenga na côté na kati na église na moni be skiver bazali ba professeur lokuta ba faux pasteur bazo ba bala batu tala makamu bazo sala le kitro na komi na doute na komi ko loba Luambo pena ninga zalaki wana Sura Wuti Poto Azongi, il était toujours content, il était toujours bien. Tango à côté de l'église, na bango wana ya parti. Na rolo babongo parce que ne te comprendre ce koyo parce que il y a temps pour toi. Yo mobomi, obomaraga même ko le yali yo moyibi, yo yibaga même ko ba kongo pe. Na ko mona siko bango baboma Luambo na mngana na ko la patron nga. Banani wana. Église ya tena okota kuna ko. Église nini? Église mobo ya na bandal kuna peke sake ko na ko boya nga makosot. Ndamema ye kuna. C'est-à-dire akenda kuna na kati na église c'est koko Franco Luambo Makiadi akenda kuna na kati na église kokende akenda kuna bango bomé na lolenge na komi koloba bongo parce que azalaki na âge il fallait kufa penda na âge penda ya normal pour abeli kaka komi akufa na sida te akufa na mninte tango na monika ngai na solo ngai na makambo na zomona na ce qui se passe avec les pasteurs aujourd'hui on dirait bango baboma e baleka e babendi gaz na ye azalaki nango parce que moni musala to sala musique ya biti ya pati musala oyo déjà faut bota manelo kwa nkolo okoyiko yaka ko fondo bandi ko yemba oyembela nzambe oyembela mokili tone loko moko boye bamfumu na biso ba koko na biso bazalaki nango on comprend yango ba tikela biso ba na bango tozo sala ndena bisa bino mbala musuke moi j'ai pas fait lina moi j'ai pas mais je chante pour le Seigneur aujourd'hui na ko comprendre que naki nanga mosana nzambe comprendre faut ça bango ba bomae akoma osambe na bandali na sima kuna boye bango meme kuna na sima kuna kamata tiki babagi na ye atiki so biloko nini ale titi koma mikolo ayeko kufa to ya ayeko kufa to bete concert moko na cycle d'hiver hein na France hein na 89 to bete nini na cycle d'hiver a aussi mi guidar bo sancelé et pourtant il est bien tant ba azukra ba fond mo uté que ça ba passer on a ba bondele par loi soit disant le boko na nzambe za mukuse te mato na nzambe eza mangongi te après akomo tito balandi ya www.masoloyasika.com bino moko bo moni ndenge ser na biso koko asili ko yanola ser koko auti koloba likambo oyo etalaki liwa ya Franco Luambo Makiadi alobi ete selon ye azali na akomi na mwa baduti po ete tango ndeko na biso papa na biso Franco abelaka akendaka na église moko songolo kotika babagi na yeno sotu kuna na tango atikaki yango na tango wana ndeko na biso liwa ezwaki ye mbangu kasi tozonga epa ser koko sima tomoni ndeko na biso DJ oyo aye po atana likambo ya koloba na likambo oyo etali unité ya peuple congolais po tomoni ete peuple congolais akomi kokende na bukabwani mingi ezali kokota na kati na biso yango topesa ndeko mbote ndeko DJ mbote ba mama bon ngai na moni bino bo sala interview awa quand même na saki intéressé pour na ko intervenir moke on a le cas où on est commis vraiment makasi il y a ba division na ba église question on a posé pour na nini vraiment ba ça la système était ya koloka ba pasteur vraiment ba ça la vraiment officiel à 2 ou bien 3 comme ça ba église on les a la ébélé à division et ça la diriger et pas ba pasteur wana kaka ba division et comment la Kinshasa on les ka balabala tel église on les cas ndako église vraiment babilo ko wana eza ma mingi il faut to luka vraiment ba division wana et si là to lunga to sala ini comme ça to kende liboso parce que logo toujours luka pour na ba division na toujours mona tina mon côté éducation ya solo pour na peuple et ça éducation faut seulement et à partir ba gouvernement il faut pas soit ba décision ya makasi ba ministre wana comme ça va rééduquer batu na ndenge moko ezaka te ko espérer parce que ce gars qui na église ndé si quoi reçoit délivrance ni éducation scolaire ezali et puis ba ministre ba soit ba décision ya makasi pona ko rééduquer puis ba sala ba discipline moko pona ba division na ndenge ba pasteur ne bazo sala ndenge wana vraiment il faut politique et puis société vraiment donc gouvernement et lukaye soit ba décision makasi pour la marambo nengwana tolingi ba division te tolingi tozala ini parce que division wana ezopesa bato
ba ezo commis ezo sala ba pas trop babuzo ba trop na ba famille ya bato ma belé ezali vraiment ya na le biteke bango no so basala mabe ba mususu basala bango ya bien mais escroquerie et komi makasi mingi na kati et komi kaka mususu muto ayoki nzala ale nzala moko ya 3 jours alingaka donc lobi na tongo asika panier ye wana balabala akomi côté ya banimba ya ba pesa embongo aso pesa option wana eza ndenge wana te il faut vraiment konima ba pasteur ya solo babiloko wana en tout cas ba division to éviter zo kendo wapi to kanisa la mitu na biso to kanisa makasi parce que babiloko wana esali bien te tokolonga te vraiment gouvernement il faut ezwa vraiment ba décision makasi ba ministre bo sala nini ba ministre bino ba ministre de la justice ba ministre ya éducation ya scolaire tout ça mais bon font ça ba classe bana comme ça ba une rotanga ba yekola mutu soka sa maladie a espérer na noa kende ko soit soin médical na ndenge normal ba kisi azala te ki akekaka et pas ya pasteur a délivré tout ça mais non on est ça toujours quantité blog ndenge il faut vraiment tout la conscience et ça la bien logique et ça la bien batu bazonga vraiment la conscience et ça la bien quoi babiloko wana ça la division trop tozo ebate soki tozo kende wapi babiloko wana il faut et là vraiment à ta président de la République oya salito oya koya il faut aluka azwa ba décision moko ya bien pour na likambo esali ba division wana azala vraiment donc a beta pina donc le boko pina table pina biloko wana il faut et si là tala ba pays mususu wa makambo belé basa développer net ba Europe net zala na ba Bruxelles tout ça basa développer ça raté pour na ba église mais non baso ko travailler pe baso ko développer donc moyen esali ezaka te o ba église to bo ite ba église mais esala ba division te ya ko panzana te ba désordre te ba biloko na photo tikango photo tiala nous et loko liboso priorité il faut pena donc bato ba kene misala éducation esala bien gouvernement esala bien et landela biloko wana surtout loi esala bien en tout cas parce que mutu dans un terrain na poche na bana ne ba otala suba mususu te yango bo mamboka eza bien te biloko wana parce que so mona ke batu mususu so mona ke azala musala te akolunga ça n'importe quoi pour la nini aluka mbongo ya ba mbongo la ba pesa kawana ba dim banini wana osomona ke ye moko à la fin même temps so osone pe ba option te logo moko te na so akuti temps so ba ko bengana mutu so aye na ezaka ndengwana yo siko pa so ke nozo telenga na kaka ndengwana siko vi na yo ya mutu eza wapi donc il faut biloko nyoso wana même biso mo ba peuple to kanisa biloko wana eza teke so okei yo moko peta musula ndenge ya nzambe ka ye moko akopesa ope libala ata na balabala ata na nini ata na mutu moko kutana ozio ezaka okay. Alors si quoi point faible on attend soit passer ba yebi yango ba voilà roya ko so libala pour so libala il faut eso senga siko il faut ça la rabadi mais ba offrande mamobele banzele bele mais non via mutu naturel lego za la paix à cause so libala na ndenge moko ya naturel na ndenge normal et ça gâté ndenge wana et pas ya passer ça ko la moi couverture pona après ça libala et ko ça le manango atala ba fête atala bani et ko ça le manango et ça ka pasteur donc babilo ba division wana il faut ko fongola miso to tika yango na boy teke ba pasteur ya malamu bazala bango mende oya fo na soko na ba oya ba fo batika biloko wana ezali bien te ça ko détruire ko se auto-détruire makasi surtout la biso ya peuple congolais matos ala très prudent pona likambo oyo ba division eza bien te kala na sepelaka mingi eza pona politique te mais ndenge papa Mobutu nenga lobaki merci mingi allez. Ok, merci Ndeko Didier, merci beaucoup vraiment. Bandeko bino mo ba uti ko lana ndenge ndeko na biso Didier asili koloba. Alobi ete ba église etondi, alobi ete ba pasteur bala mo bazali me baza mingité. Mais ba église nde etondi ebele mboka e vivre ka bongo te. Mboka il faut ezala na misala, mboka il faut ezala na ba classe, mboka il faut ezala na biloko wana ndenge toza na poto awa. Mutalamuki na tongo ake musala, akozana tanta okende tondi cette église. Tellement que misala ezate ba église etondi po bakende kolela nzambe asunga bango bazwa misala compagnie ezate bokozwa misala wapi yango na gouvernement na biso ndenge ndeko asili koloba atala makambu oyo tokozonga pa Ser Coco Madera to ute kosuka na likambu oyo etalaki franco ndenge uti koloba ke selon yo ozali komona flou mikolo oyo ke non komona flou parce que comme makambu susu
muto abeli babi Franco akufi na sida Franco frère na sida te basebele o Franco tambolaki na bango ba fi musu pe tono bina na bango Franco ba notambola na bango lelo ba bota babala pe musu pe bazala Kinshasa na zomo na bango ozomona bazana bango bongo sidango ebomika ye na komi na doute parce que makambo nene nazomona na ba innocent bazokufa bakobimisa mobulu kote moko boye après sima bato bakufi lelo minute bakomaki na États-Unis bakosa ba réunion na bango na États-Unis ayongo na lobite ba combattre États-Unis ingeta bola muka botala bango ba lor mbongo ki vantaria bana kutu bien tina tena la kabela kete na loka keke mawate ndio zaki technique na bango balakisi bango ba biloka ba bosani ale brum ba comme États-Unis ndule arbani bisonini makila ona ba pesa wana eza monde de sacrifice ala biso to bona biso makila bandoko na biso ngai mobola na lingi na makila na mona makila ba bola te na lingi na ngate ba boma na ka bango na ba betkela biso Congo na biso na bango na album wana ya bino bo matsayi lisusu bango bazo dondo na biso mbongo eza pesa ya pacho ibi mbongo ya pesa ko la mwana tongo nana boy mbongo biso stolingi mbongo atanga nazana linganga mbongo mais le premier les oboma batu atala kati na pote zali na kindi kutute na kata pote zali kama kola mukana tongo ndemte zoboma batu yo mona basi msusu bande komso mona zangine courage musane ka okota tamsula banganda sombelanga boya ezala ngo mokano na yete po vika rezotinda ya koma kolomba lomba ndengo wana mais par contre sera kotisi pena molimo rosala musane te bat nyoso wana besoin mbongo Ok, c'est Coco, où tu coloba était Franco a pensé qu'il va bien et pas avec les sons. Protection na ba Coco ne ba tikela ye. Et ça qui ni ba protection. Ouais, na ebite wa mamakati. Walo ebite. Mais c'est là yo après ça qui quoi, après ça qui nous surtout. Crise de contact qui Franco a bougé marama bokoko, azongi simo ba biloko ne ba Coco ne ba tikela ka ye ba nini. Après, une crise de Kotaki, Moussali Yagisou Bienté, et puis à combien qu'on ne ressemble à la qui c'est que le pauvre, heureux les pauvres en crise, car les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, car le bas se comprennent. Après, c'est na lobby, na comme na doute, na point. Parce que na zomona, quand on coupe appel à malade, parce que yemo razoloba, mou comme ça, bengabi, koronzumba. Mon médecin il sera d'accord avec moi comme il me voit comme ça. Hein. Il est vraiment content. Que tu as couftan quelque chose. Na peke ça que kuna ko to na église net na ebaki hein. On rappelle se rappeler na émission totale qui ya Franco Tolanda qui azo sa journaliste était banana tiki wa protection nanga. Na moni neti bato bakomi ko luka ngai wana likamba loba alobaka atike babilo koni ba koko oya ba koko batikela ki ye o batikela lombo makadi ba pesa ki mutu na mutu za na biso toza ba Congo biso toza na ba Congo na mboka na biso d'abord toza ki na reine baba na mike ba koko yeba ngote toza ki na reine nzinga azali reine yo nzamba tablisa ki pona biso Congo eza royaume mais le Congo comment partager na batu mususu bakoko sera na Congo te auti neka weze aye na bato bakoti na lumba ya patina komo banga na komo mona neti bokeba ba combattant na komo ko banga na komo mona lokola neti président moko sa koti kuna wa koti na mulumba bongo lumba eleka kuna na west to sera nini bakota kit ngaka bango lelo bakabila bakota kit oye koti lumba na banda pression président mso akoti a alors biso ba combattant photo fungola misu ba combattant États-Unis fo fungola misu donc na roloba yango na ba loro wana bali ba fungula manini to boye ta zande ko na biso congolais mais tango ya landi kuna landi bomengo botika yena bomengo ba oteka pe ba montre na mbali na ye ba teka album ne to somba ngote album na bino yango yo ezo tambola na ba combattant tout juste pas logo un peu au likambo ya album toi qui m'a vraiment pour album toi qui m'a consolé likambo yo album ya sika ya Ser Coco to moni o partout le qui hein o le pas DJ Masuki o le bel album na defa pembe na pesi mbote sika zo mi vient nga o le bel album ngo ndenge nini santé na ngo album pepele yango eza album ya lisekite yango eza album teke ya na bandaka soki ndeni eza libom moko nga na composer ka ndeni na lobaki mbala mususu pande ko nga weti junior na lobi na composer ka na douleur na composer ka na kata ba calamite ba déboire na ba professeur ba pasteur nde bazo sala bat na biso donc bat na biso pardon bande ko nga iba na nzambe ningana eza lisekite eza jeté
album oyo ça traîné 10 ans et kokaki nango kobima sa album ezala ngo problème te yoyebi mais tangu bana nzambe biso bana nzambe sikoyo bana nzambe solo na minute ba telemi eza pona nzunzu te Jean-Baptiste ninga zawana akufaki Jean-Baptiste ya Bible akufaki na nini akufaki na likambo za politique pa lo baki véritablement bona roi bakata ke mutu de mwana nzambe olinga te oyo nzambe atina kati na yo suka fo bimisango kaka po eza bololo na libumu na munoko neza miel toroyo kango nzambe le kana ko pambola bino c'est koko album comme langu nini album Cantique d'Arc album yango yo Cantique d'Arc comme dans un nouvel album Cantique d'Arc donc Sœur Coco Madera Sœur Coco Madera Cantique d'Arc album comme dans Cantique d'Arc Sœur Coco Madera Nzembe oyo batu ngala kasi retourner kutu Cantique d'Arc ça veut dire quoi? Ah tout justement tout justement elaxinini Cantique d'Arc elaxinini mwana nzambe ningana na komosonga na nzela na komosonga na émission parce que ngana linga émission la ngai Sœur Coco nazala ngai oyininga oboyingai olingai Cantique d'Arc ezali composition oyo David na pas moli sunza composition o David a composé qui pour na ko bunda na ba Philistin pour ba récupérer Israël tant banguna ba koti eza nzembo o toto tambola nango Cantique d'Arc vina yemba nona kisa mutema kota na neti mawa ça ko to zo ya wemba na yo mais Cantique d'Arc eza combien de titres il y en a 11 titres 11 titres il y en a 11 titres toi na nzembo moko ba 10e na 11 moko frère José betango na 77 mususu ngana betango mukene na ndenge ya moi zouk na bakisi mo biloko za na kati pour ba jeune peut se retrouver donc ça album moko tant to na adoration to koti na adoration to kumisi nzambe porte nzambe likolo zo fungwama album okutu ba bundi sanga na niveau moko mais donc les zaka makamba nkole za nzana album na bino yango yo botika konvamisa bango tolingi bango mingi menza na bombo na bino bango album ezo senga makilate mais ezo senga justice na benga ngo kutu mundukia o bango balobate o anga pena ta c'est Coco ebimi déjà album CD ebimi déjà mais on me biso on me biso c'est le bimi nante album ebimi nante album ezala kata promotion na ko bimisa album ndengo na te fona le canal bande ko bambo nanga na babilili nali ko pesa lisunde ko nanga adi loba na maboko nzambe na hotela ga yo ba no listage bango nyoso wana donc na hotela ga bino donc album eza na nzela donc ezoya Cantique d'Arc c'est Coco Cantique d'Arc eza na producteur yango eza nani bien aimé bato batia mobulu ndenge ni ba producteur ba koko bima tout ça sont ba producteur mais il y a des producteurs na yebi na ngate selon ma connaissance selon ma connaissance, producteur Azali sera un marché, un produit. Abimi Simba on a peut faire à travailler artiste. Il fait faire à travailler artiste. Tant il y a au travail artiste après, il faut récupérer un bon on a. Mais le producteur soit gros en ça la pèse bon on a. Tous appellent la place à bas producteur. Producteur Azui appelle Simba on a. Tant un producteur appelle un bon on a. À récolter un bon on a parce que faut producteur faut être artiste. Producteur face à la artiste face à la suivi na producteur na il y a quand même la limite ba producteur bazate tala makambo ndengeza bango batete mama bulu donc nyoso donc bango ba dimi ba nini ba producteur bazate sur producteur azate donc ngamo na produire ngo mais ba distributeur na olukande ba distributeur waza makasi o yebi kaza makasi na musalo que ça soit dans Hollande que ça soit partout dans le monde entier atakutu o ce qui na mboka nini au moment que Aurore ça m'a beaucoup pour redistribuer la porte est ouverte déjà vient dans Black Mombele aza déjà wana kaka pour retirer nga maboko parti la belle bauti musika bayokela nga mawa babenga nga na bina zali bon tokutani bauti musika bayeka pour na musala oyo donc itala et le côté ofele na mwana mawa OK maladi bino ba usiki kolanda se Coco abi était album na ye Yemoko ada producteur nango bongo te Yemoko ada productrice nango producteur nango bon album ezali na 11 titres banzembo kitoko tant le bito bina to bina pona lokumu na nzambe so to le bito longo la chemise to longo na chemise to type men to récupérer ngwa pe fa to longo la chemise to
abeti so toletaki talon tolonga na talon totino na saki tobini na mokonzi anza bavanda kata masanzu mais sinon album ezani na tamsu boko mona ngati koko mwa boye te album j'ai fait avec l'esprit de Dieu balobi bayebaka mutu na bilamba te kwa mutu azeza kati ya mutu nde mutu elobaka bataka neti bamondo mwa laelai boye te ye baza mutu amasumu sera nkasi fo azala neti te hypocrisie makasi na hypocrisie makasi na koloba mosu mpe baza mpe babotama mpe bayaka bongo me apena mwana nzambe me balobi tokoyeba bango na fruit na fruit na fruit na fruit neti balor mbongo aye tina te ya mawa na mobali na ye bisama na masina suka allez ok bandeko Ser Coco album na yango oyo azali koluka distributeur oyo aza vraiment na motema ya kosalisa ndeko na biso bongo teza lisungi te oyo aza na motema ya kosunga Ser Coco vraiment a distribuer ba CD oyo Cantique Dark vraiment téléphone ya Ser Coco ekoleka wana na se ozwi téléphone obengi ndeko na bino ya mwasi otie liboko po ete akende liboso vraiment album oyo ezali vraiment na auction o ba bengi auction soki boki yango vraiment ezana banzembo ya kitoko Ser Coco nzembo ni na kati oyo c'est-à-dire tosalaka ba musicien sa album c'est-à-dire ezana nzembo moko vraiment ye moko vraiment boye place avandi simba motema na ye nzembo ni ne simba motema ya Ser Coco na kati ya Cantique Dark na kati ya Cantique Dark nzembo simba pena motema nanga ezami balé mais o zaché na koti saki wana eza ko laksa ko to lebite pona ba église bazote ya biso soko yene église avant yene église faut tika non masumo bazona balokuta na bango. OK, la Bible déclare après la mort, j'ai toujours dit likam nazo zo ba problème na ba passer wana yango wana nga bazo bundisa nga ba passer wana lokuta bazo tel saka ba tout la vie karabo. Après la mort il y a encore une autre vie, bien aimé, il y a après la mort il y a encore une autre vie parce que Jésus-Christ a que noko donc c'est la biso sika alors bega roya élévation on est rozaloko la clin d'œil boke ba na passer wana bazo évoquer esprit moko bazo évoquer esprit moko ya l'esprit des balles. Oui, l'esprit des balles et ça l'esprit moi simoko boye oh ba ça neti Marie à l'osak maman Marie l'esprit moko bonet Yesu ya photo derrière toute chose il y a un esprit donc c'est ça nena yemba. Ok, yemba la nzemba ngo kwa. Uto ba zachete ou bien. C'est ce que les amis ker na ngona yemba. Zache na moni yo. Zache kitayaka ye. Ngaye mokonza benge ngaye. Nakamwenga na masumu mokonza benge ngaye. Akoti penanda konanga mokonza pambolinga ye alobi nanga lesali rentrer dans ta maison bomo ye koti nanda konanga nakamwenga na moyibi mokonza bengenga ye onga nakamwenga na koboma mokonza bengenga ye onga nakamwenga na boshege mokonza bengenga yo papa ya koti nanda konanga mokonzi apambole alobi nanga lesali et rentrer dans ta maison bomo ye koti nanda konanga Batwa misalama be bazo petwama mbota masika ye monani moninga yozali wapi maloba yesatika lelo ye kokisami tina natanga te moninga oyo makomi na nzambe nakati na benga sere tatana ayembata OK Yaka. Le troisième madame moi pour aller bon moyo équipé mon coloté équipé peuple congolais équipé moi na nzambe équipé OK nakamwenga na masumbu mokonza benginga ye akoti pena ndakona ngai mokonza pambolinga ye alobi nanga lesali rentrer dans ta maison bomoye ekoti nandaga nanga tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit.
bato misala mabe bazope to maye mbota masika ye monani moningo zali wapi ye malaba ye satika lelo ye kokisami tina natanga te moninga woyo makomi na nzambe ye encore pesango charme ya toke bato misala mabe bazope to maye masika ye monani moninga zali wapi ya ye satika lelo ye kokisami tina natanga te moninga otala liboso na yo ndeko yotala nsima na yo pati la bele masala sika ye point commun pati ozali wapi yetikali yesu kolo nzela lobiko ye oh yesu yo mokonzi alibela le roi des rois yo mokonzi alibela le tout puissant Alpha Omega libela yomo konza libela ningana Exi bandeko na biso baye zaki wapi na mosani kutukrango bandeko na biso baye ninga wala titala ngo zachete wala zachete mais odala msusu oyo namuni mbunda awa nakobeta mbunda parce que ngapona bila na nzambe po mukola suka ba rotuna nga babi okendaki na mokili koko to pesa ke banzunzu nyonso to pesa na bato nyonso te baba finga yo batonga yo mais osala kinini le plante qui produit pas on le coupe babwa on a lifelo biso to ye ko sala mbuma malamu pona kombo na Yesu Masia siko nzembo nini oyo koyemba na mbunda na osina ngale beta mbunda to bila ngaka la sunga obi ngaka tata na yaka ok bandeko Ser Coco azoyemba album na ye ayuti koyemba nzembo oyo atangi titre nango kombo nango Zaché kasi ngai ndeko moni bunda oyo nazali komeka pona ede ndeko na biso na nzembo na ye mususu oyo alingi koyemba balobi nazali komeka boseka ngai te obuta Ser Coco ayemba nzembo na ye bana nzambe ndenge ya betia lobi pa nzambe ese ezalaka te donc aza pe servante ya nzambe d'autre part un jour akozwa pe place ka oyo parce que moto nyonso na ntango na ye mwana nzambe nzembo oyo nazoyemba eza mbemba ezali lokola aigle balobi yango na français eza lokola mpongo na lingala ezali moto ata mpongo azali soki ntongo etani alamukaka ke mosika mais mpoka soki ezongi azongaka na esika nazolobake mwana nzambe soki okwesamaki lamuka nzambe aza ya biso kolemba te yango tokende oyemba ngo na kikongo mais bokolanda bokocomprendre fona latela yango liputa ya bete fona tango parce que nzembo mo foto respecter beta ngo penza na ndenge tokobinela mwana nzambe tokobinela nzembo oboye fona bina yango mpe quand même nabinela ekutu mokili bongo nzambe na ngai allez toke c'est bon hein. Mbemba kalu wale fuma lokoma yambe mba jetele fuma lokoma Mbemba kalu wale fuma lokume yambe mba jetele fuma lokoma aya yambe mba ya jetele yambe mba jetele fuma lokoma aya yambe mba ya jetele fuma lokoma amana wale kongo nsansambi yani kabikudi gatumwa nangandula bula mama toma yindule aye toma yindula gatumwa nangandula bula ndokizabe ndakisaba yaya bakadidi mwana sikayungana ndokizobe yaya bakadidi mwana sikayungana kila kade bakadidi mwana sikayungana ndokizoba yaya bakadidi mwana sika eta
tata zibudila tokem tata nowe tata zibudila nzaza tanowe tata zibudila nzaza tata nowe tata zudwila tata nowa dolokolo zibudila nzaza na wewe tata zibudila lokolo tata nowa dolokolo zibudila nzaza tata nowe tata zibudila nzaza tata no hallelujah. Ningala mwana nzambe c'est la sœur Coco Madera. Toi la nzela. Ok bandeko bino moko momoni sœur Coco ndenge asili ko yemba nzembo na yene na utikolo banga na beti mbunda kasi na meki vese ko meka po na yebi ko beta mbunda te na meki kaka la ede sœur Coco. Kasi ndenge to sili ko solo la bandeli émission na biso sœur Coco alobi ete auti na Kishasa kasi makamba moni kuna vraiment eza pasi po aza mutu fo motema sala pasi aoki motema pasi na nyonso oyo esili koleka kuna na kati na ya moni na miso makambo ba église bande kuna biso oyo ya ba refula na kati na Congo Brazza ndenge bakomi na kati ya Congo Kishasa batondisi ba église na kati na ba église pe ba pasteur wana bakomi kolela lisusu ba pauvre batu mbongo ba mbongo yango na sœur Coco vraiment aleli na micro ya masolo ya sika pe asengi unité na ba combattant alobi ete liboko moko esukola kelongi te c'est-à-dire soki bo sangani na tango wana nde bokozwa makasi force moko ekozala na bino po bobundisa binemi na bino bato bazali kobundisa biso na kati na Congo yango wana atosoli lisusu makambo oyo etalaki liwa ya ndeko na biya papa na biso ndeko na biso asila kotika biso Franco alobi etaza na baduti akoti baduti mingi po ete likambo yango elekanaka flou nde papa na biso efale pa akende kaka boye kasi papa asili kokende mbala moko kaka boye vraiment ezalaki pasi meye akomi baduti mwa ndambu na basali na nzambe oyo esika ndeko papa na biso Franco akendaka akomi na baduti ndeko na biso akendaka kuna tika nyonso kuna mena sima oliwa pese protection te peut-être okaka te sœur Coco nzambe neti nga ke kuna ke kutana babanga ba ravisseur donc na comme na doute de ce point là na comme na doute je suis vraiment en doute na comme tout na batana nzambe vraiment ya zab onga jusqu'à na omona na nga ya nzambe penza te nazo mona kaka ba charlatan bato lokuta ba miyibi onga nazo mona ona fingi bino te parce que nga mo pe na yake escroc et ben na yake déjà babengane escroquer na ba passer o Dieu n'est pas dit bokeba na ba prophétie na bango wana mbungulu nzangala wana bokeba ba prophétie na bango bazo utiliser esprit moko ya esprit de balle les a moi c'est moko parce que natango wana ba prophète a balle ba ki na reine na bango Jézabel donc bazo invoquer ye aza trop méchant ye comme nga menga makila les sang. Ok, bino mo bosili kolanda nde sœur Coco auti koloba ete ndeko na biso baisokaki ye po basali na nzambe ndeko na biso papa na biso Franco kosaki na ba prophétie parce que partout ezalaka ke oye omoni ke tansusu non naza na biloko moko ya mabe na nzoto ezalaka bongo te obi te nakende kosambela ale kuna pesa okesambela babino opesa biso yango nyonso ayo okopesa yango bango siko fo basa échange na yo ti ayo opesi bango oyo yo bango mpe opesa oyo bango te bango siko bakosaki ye nde kokosa parce que bango baza na domination moko bomoni kaka mutu so akote déjà na église ntango amoni déjà église bayebi kaka molimo santo nzambe ya yesu makambo pepele ye akendaki na ndenge wana neti biso ba mosusu yokanti mpenza ndenge eza na minute o passer moko ya mpenza eloko bazobebisa nde staff na bango parce que trop de prophétie trop de lokuta ekomonamisa biso au moins ke fe ozala zoba na mokili kutu babi mwasi azoba batambolaka ne 3 fois te alors yo mwana nzambe ningana lamuka combattant pardon na kombo na Yesu Masia nous sommes les combattants to bengi ba combattant makambo peut-être na nga combattant te ozoko sa liboma combattant to lobite
tolobi peuple mokonzi tous les Congolais tata mama mwana tozala unité tobona de makambu ya onga mukongo onga muluba na mayele na yo bombango mukongo na mayele na yo bombango mongo na mayele na yo bomba muyaka tozala uni tobimisa bapaya on a to récupérer mabele na biso po biso ndenge tozo tambula tobi la peuple mokonzi eta na onga ya chukete et comme commandant au sauté etali colonel Mbote etali peuple mokonzi ezali unité autolobi bongo poto comprendre pour ba charlatan ba yaki ba filtrer ba combattant ba donc ba passer ba filtrer ba yako tamo bulu mbilinga siko yango to somo da bandeko na biso mso wazo kanga bango parce que biso to confère que bango ba combattant déjà muto ape yu matin mettant amoni pasteur aye na pasteur OK pasteur te donc faut un esprit discernement. Donc tous en esprit tous à la bon moko potolonga mboko na biso eza prise pe bazo boma biso na ebisi bino bazo boma biso nga ko sangana te batuana. OK, c'est koko to komi mana suka ya maso na biso un mot de la fin le bani suko ko za nango na bazali ko landa biso. Un mot de la fin na pamboli lisusu nzambe na nga mwana nzambe ningana je suis toujours avec vous. Oh cantique dark eza album na bino etraîner na nga 10 ans pour na kozanga soki nini te mais aki tangwa nzambe skonde komi na comprendre ngo na ko sosolisama na kata discernement enkolo donc alors nena loba album na bino ezoya boso mbango botango na bandaku mutako sabino te ba bino mbungulu nzanga te faut etekama ata na moins cher mais etekama po comme partout o nzamba lingi donc mot de la fin ali na pesa mbote hein wana na lekini le kopesa lisusu biska ya komanda eso nzamba pambola yo ya chuke ya yambo mobala mama na didi nzamba pambolo na bosani lisusu te ba camarade nanga oyo da France to alaki na bango bana bandal na pamboli bino mama G na kata London na pesi bino mbote mingi nzamba sana bino na papa Bolombele na pesi pe lisusu ya nanga Flori bula mobala mama pasa mbote mingi nzamba leka na kopambola bino na bosani tesu motema makoko na pesi leka nesi mbote mingi leka nesi na France na pesi mbote mingi Natacha na kata Londres na pesi bino mbote mingi et puis na pesi sona bandeko mse ba journaliste je suis là donc na kata chemin yo ndoki na kindoki na yo otelemela code de chat otelemela ngai telemela ngai mais nzambe nga ko kutana no pe ko regretter tika nga na leka nzana ngai donc longwa donc na pesi pe bana bandali mbote mingi ya ngoms na pesi bino mbote mingi nzama leka na pamboli pe libota na ngai nzama leka na pambola bino c'est ya code de chat toujours nazo ya malembe te na sina le bino donc yo tango so yaka obundisa ngai bongisa ka ba makamuno be pona ko tikate pona moni makila bando nga moni makila ngala moni viol na miss na ngai na ba côté ya nini ya sangamamba moni sangamamba moni to kana ba frontière monsieur kota na Braza na si côté ya ipel le kalipa na sangamamba kuna na sekuna na combien ba côté kuna boye na regretter donc tikanga na sa musana ngai eza musana ngate so sakani okutala kana nkolopi nana za malembete s'il vous plaît au nom de Jésus de Nazareth album na bino alors ezoya 666 wana bokeba bina bana nzambe tozala ini au nom de Jésus tokende to ngala respectera toujours kimbango ta que prophète congolais ya to ko ignorer été mais to tient une place en nzambe te to zoya ka prophète nzembo mo yemba mambo mavova kimbango mafete nungane yaye nzila zulu nzila ya velela nzila zulu nzila ya velela nzila zulu nzila ya velela mambo mavova kimbango mafete nungane nzila zulu kimbango yemo ke take prophète congolais mwana Congo à comprendre que nzamba azali donc tout ça nzambe liboso total sama makila bandeko na biso wana mbote kana pesi bino yangwana ya suka yangwana na pesi ka bino mbote mingi na www.masolasika.com na sali pe publicité oza ndeko na ngai d'autres parents ndeko na ngai ba pe kia kokanga mais na hero to ba combattant donc ba makako donc tozole gaga. OK, c'est ko mo moni c'est ko tanga so so ko pesa mission na c'est ko za toujours alo yenge il faut amo le yenge pour ça ko kwani ala c'est moko ke no Abuja
malika bouger mais aza mona nzambe quoi boye aza hypocrite aza te ko non ngai non mutuke oye olobi no polele pa fungoli yo bo fungwa bino mbale bobo sa te album asa koko yango yo wapi yango yo album asa koko yango yo Cantique Dark yango yo album ya Ser Coco Madera photo na yango ezo ya na marché ezo ya bandeko bana nzambe ba olingaka vraiment koyoka maloba ya nzambe yango album na bino ezo ya Ser Coco Kalate koya pe azali koluka distributeur nde na uta koloba ba partager biloko yo vraiment ko vanda na boko nete fete ebima etambola bana nzambe bayoka yango oui mingi mabomba mi ezali awa bolanda bo album soke bibi bo somba yango vraiment et ça n'a pas pris mingi ça s'est retrouvé parce que na côté studio na go le banzambe c'est vrai l'autre fois j'avais dit que le banzambe na côté katenzamba yebi nga pambolaka mais na côté studio na benga pe bandoka ba musicien et puis bandoka ba musicien ba betela ngango ils m'ont demandé à chaque musicien ba sanga mbongo atana que alléluia na récupérer moi muke poto musala nzambe pe kende le bosso e kena maloba te e kenende yibino mo boyebi. Ok, faut être comme un peu hypocrisie pour ma béming quoi. Ok, voilà to comme nasuka ya masona biso na kopesa mbote na yaya kuyalu bakembisa na kopesa mbote na Visha Ozil esprit supérieur na kopesa mbote na Black Mombele Goliath na bosete na sima caméra tozali na Chanel a Jones oyo azali ko filmer biso moi na biso ya mobali Chanel a Jones. Et moi, si plutôt, azali ko filmer biso Chanel a Johnson na sima ya bilili. Vraiment na sepe na bino mingi. To bosanite Ser Coco azali ko sambela. Ayebi nzambe. Kasi abosani kimbangu te. Abosani te. Mutu oya nyoko make pona biso ba indo. Oh ba mindele ba ye. Ba kosi. Tango ya comprendre ba kosi ba comprendre ki mpevo moko azala ki nango tata ki na minze mango ya beti. Ya pati soki nzamba salingo lukota nzembo wana parce que nzembo wana nde tozolela ba makila abi mambu mavova kimbangu mafeti nungane nzila zulu nzila ya velele na kimbangu alela ki deja makila ba ta makambo zoya ba ba kosi biso na évangile likambote to komisi kaka nzambe mais tozo tambola pe na kombo ya kimbangu mais toto kimbangu na place ya nzambe te nzamba azali. Yesu Masia pas Zabomoi, Bible le car Dieu a aimé le monde. Il a donné son fils unique afin que quand en lui ne périsse pas l'aura la vie éternelle. Moto kosoté. Bible le binet nazotanga na lobi. Le salut est individuel. Après la mort, il y a encore une autre vie. Il y a un seul rapide ba charlatan na mobulizo fungoli bango. Donc fais le baba. Ok, ndenge tokuti koloba Ser Coco abosani fumu kimbangu te aza toujours aza ko sambela aza lokwa bato mususu te aza ko sambela bi non Simon kimbangu wana yete non ye vraiment aza clair andimi papa na biso oyo atindamaki pona biso baindo voilà to comme nasuka ya masona biso vraiment botika la malamu to komi mbala ya sima au revoir. Ya Congo.